aimable internaute de 3W Rotec TV, Libaku Monene, puis Bino Boye Bola Mona, émission na Bino Masolo Yamboka. Nous avons un des copies pour na compte ya cash toujours, il y a des vraiment toponi Mokola Lelo, pour na ko bete la Bino Masolo par rapport au sujet de l'actualité. Mokolo moi lobby, moi Mboka Franck Biongo Chamba, pe moi Mboka Jean-Marc Kaboul, basa qui bongo raconte na kati ya bureau ya Jean-Marc Kaboul pour na ko beta Masolo, na tina contenir Masolo na bongo zaki kara que côté les mela, botia mi ya moi Mboka Ronsar Malonda pour na bokamba mi ya seni, pe li susu boté les meli ya loi sakata pe minaku ekoka li susu kozonga te, et basola ki bongo li susu pour na ko sensibiliser population batele mapiba fongola miso par rapport ya makambo yango. Nde ya bongo peneza qui entretien en huis clos entre mon Mboka Franck Biongo Chamba pe mon Mboka Jean-Marc Kabundu Kabundu oyo azali bongo président il y a eu de pèse bongo to senga mon Mboka Jonas Sanga afunga biso caméra pour que to ko yamba invité na biso to beta masolo bo molai wa bozindo lolenge kaka ndenge to lobaka mon Mboka bitakuira mbote na yo mbote maman bonne santé za babé babé comment bon nazala kanda ya ko répondre bandeko na biso bazo souffrir peuple congolais yangwana na opesa bino mbote nan batinyo so bolandanga bokota ebele na chaîne na biso pour bozwa ba news ya bien air news nazo représenter bomba mabe obo ebinga na cri o banomanga bitakuira DPS kombo nanga eza kisambo mawana eri tobetela bino mabaku ya masolo ya kitoko penza Mon Mboka bitakuira tobengo na kombo bayebeli o babatiza na kati ya UDPS pe na ba parlement debout to mona ki bongo visite ya Norbert Basengezi pe Némi Moulania bali bato alingomba FCC kenda ki bongo na besho le kotala ndeko Vital Kamerhe suka ki kaka wana te tant ba komi po ba kende kotala Henri Magique ba prisonnier batomboki babambi bango masuba nani vraiment azasi makambo mama te na minute peuple congolais à comprendre les génios. Tant que on a FCC, la Mouka, baza ensemble, na caméra banda on dit matin mais tant ba monyango kuna réponse on va beti ba masuba. Maman, ndoki atozo beta na butu na moi ba robeto mabang. Omonte masolo ba beti ba ngoka ba subana. Masolo ba betara ba famille ne bembeso mwana bino kufu. Bolie na butu na moi bana quartier ba bandi obeta mabaka papa maman la seli azarabi ndoka zara ndoki esprit et sala nde ba peuple congolais ba bandi o comprendre que ce qui les loto souffrir boui biso population ezande batu o bango ba ko tala passer mukuna te ponani bango nyonso ba ko tala oh maman ba yebi banda olukande mutu ya président Félix. Oui, bien, tête na bango azo coacher bango. Eza France. France ne mta coacher bango. Na minute France awa na Congo azo zanga ndenge okota lidusu. Anda ozo information pa caméra. Anda ozo information pa basango. Bato la muka mais caméra anda obeta dio. A opesa Kabila ba information. France bazaki Kabila France azali na sima Kabila azali na sima Lamuka azali na sima Kame banda luka babeta dio moko boy yango na diongo caméra kokaki yango te donc Etienne Kimia efanda molimone efanda grand professeur abetaki Jamal abi Jamal yo ozokotela babeta mwana nga Chikomboshi nga na robeto mama ya Chikomboshi yango na omoni masumu na bango Jamal pe wakangi mais Jamal lelo akomi olobo na koloba vérité ni olo to baki papa azokufa na soni azokufa na makamwa yebite yango wana nyonso bazu voilà bitakuira sana pour nous révéler la vérité volontiers penza ndenga koloba to ko banaye mokolo malobi remise salemaki remise reprise salemaki entre Tango Fort na ex général Numbi kasi to mona ki Tango Fort azaki présent kasi Numbi azalaki te atinda ki bongo représentant na ye c'est quoi ça qui bon ce qui nazo féliciter na nous chef de l'état
na nomination à Salaki pour na Tango Fort. Tango Fort a risqué na liwa. Tia bandako bina pour na nomination ezaki pour na PTT. Andalo ngai na biki. Na ngoko suka wapi. Soki ba pesa nga nomination te. Lelo nomination na ye bango nyonso ba général bazebele. Ba élection na TVT point mais ya Tango Fort ba élection na RTNC. Ba laksi binoke Kabila nde muto anda diriger te mais Fati Beton yende muto anda diriger onga benga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton de boulonnement biki rouge de boulonnement c'est bolingo amupe elika donc biki rouge à lobaka a corriger bango siko les grands professeurs a corriger bango yango moni Tango Fort tango a PCPT wana remise ne a béton siko na RTNC eleki à live ba général Moussou a béton au point point relaxer bino président Abisso Félix Antoine Tshisekedi yene aza fait na kati ya Congo mutu Moussou azati absence ya général Numbi ya ex général Numbi pourquoi ils a dû à quoi Numbi ayebi eloko akimi Numbi yende mutu batia en tête ya président Félix asale ba coup d'état oh aza déjà na makamu bongo avion au basala ba coup d'état ba onyo so banza ensemble mais na émission Numbi mutu okange eza Tango Fort ah bon Tango Fort mutu okange Numbi na été awa ben formation zolo bo Numbi ba enen na 4 Numbi na été mais azakuna aza déjà résident surveillé akoya awa tokomona Tango Fort akoya na po yende mutu remplacer pona akomi inspecteur abi président kobanga note na kosala pona intérêt ya mboka mais Tango Fort azalaki pembeni ya Kabila baliaki na ye batravaillaki na ye siko na minute mama omoni Tango Fort lelo soki ba PCPT wana andako bina wana pona akibinde liwa abiki na liwa abi président Félix abik sarate so azo mukwa ta selemba we wo selemba ezani référence de prison makala yango eza semba yango andako bina bongo ya kolakisa batuke ngai na comme inspecteur na remplacer Numbi ngane mutu na okanga John Numbi na royane aw donc bobanga na binote nan John Numbi aye ate be formation etambolio ale aye lelo na 4 te na ete mais azaka kuna Lubumbashi aza résident civil Tango Fort nde mutu royane aw. Merci beaucoup. Bitakwira révèle encore. Abi Tango Fort nde mutu okanga général Numbi yepe mutu royana ye awa kasi général Numbi dans comité to signalé que atinda ki représentant na ye na remise repousse saima ki mokolo mwalobi to koyeba les susu to kokota susu bongo la ye mwa mozindo mwa basango na biso pona koyeba soki aye na Kinshasa ou pas bokozango toujours na kati Rotec TV en direct ya masolo ya mboka émission na bino bolingaka mingi mwana mboka Bitakwira demande la liberté provisoire, il y a Ndeko Vital Kamerhe. Les loyaux et ça un peu polémique. Pourquoi? Bomba, mabe. Ah, maman. Mutu oyo aza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azuye tokende na pont a aider pour au kata pont. Lelo abosani ndenge bakata ki pont. Yende a commis au théâtre Tembena président. Question to komi pe na ngambu kuna balobaka bango nde bayeda bino po bokatisa pont bino boza bengra. Maman, nani ayebi problème ya caméra été. Tanga za président INC. Président INC awa accord au Salami. Ya Kanchach. Caméra mutakena représenter ba opposant au ngai na présenté par opposant kuna ya Kanchach a rappelé à Kero Luka poste premier ministre ba PCT est raté ba yeli sous accord eux ya Saint-Sylvestre et tiens ya yebisa ba ata bokoti wana mais bokota ka ya Saint-Sylvestre reba boya rango ayen accord à Saint-Sylvestre a luki poste premier ministre a zuité peuple congolais a yero comprendre yende azaki ennemi peuple congolais confiance ezaki te à cause président Félix Antoine Tshisekedi na Genève biso to telemelaki epona ye to bi président biloko ya biso lingango te
soko tete me otikali kuna biso to okende na IDPS ayokelaki base a réussir biso na kati ya nzela kamere pe na poko wana kaka alobi alandi ye lelo na simana tango alandi na moto wana nde akoti siko peuple nyonso alobi to soutenir ye peut-être nde aye pas président Félix ako changer mentalité ndoko ye kutu pli ba France na ba français batu ba ndoko coacher bango komi teti ya ba français bosanike faloza la teti ya peuple congolais yo komi teti ya ba français siko peuple congolais lobi président Félix bon OK non musika te pesa e kaka utilisation ya 100 jours ezaki test 100 jours pesa ka 100 jours te au moins avant gouvernement ebima et ça 7 mois bazui gestion ya mboka nyonso bakangi yango signature ezaki pas directeur cabinet voilà yende mutawanda bino baotaka 100 jours mais biloko wana mibale siko gérant wana mbongo wana et banda otambola bien encore caméra kota mbongo alula mbongo na mwasi siko place wana nde place makambo eza mabe yango na oyebisa bino eloko na oyebisa bino to sa blague te ma problème ya 100 jours na problème ya gestion wana maman pendant 7 mois ouais awa directeur ya cabinet awa donc eza chambula ba ministre bazolela oromona kala mingi te ba na gouverneur ya banque mukwata donc bazole pour la gestion président Félix Antoine état de droit eza makasa zolandelango na linzaka donc ndenge eza weba ko lela fort mikolezo avant remaniement et salama donc ba ministre belé ba okanga il y a FCC il y a INC ba okanga fort pana biso pour tokota école eti taka ministre na biso ya santé ba oti osale audit na ba inspecteur mais ba kuté maboko pembe ministre santé Longondo bakunte maboko pembe eteni Longondo bakunte maboko pembe donc pana biso nazana nakaba moi ba réserve comme moi ba doute po état de droit to yekola kiango mais to yekola poto sa gestion te ya mboko ne to yekola kiango na kati ya parti siko to yeto sa lango gestion. Merci mon mboka bitakwira trome ko mana suka masolo na biso to lingi to tuna motuna oyo pona clôturer émission yebisa biso poto yebi oza na kati école de formation UDPS vision ya UDPS tope cash FCC na lamuka izanini bon vision toza vision mokote ouais vision mokote mais to monaki tout autour ya président tata mokonzi école to moni ba membre ya lamuka o to kuti bande kwa MLC ya Franck Yandeko Jean-Pierre Bemba na kati to moni FCC to moni bande kwa UNC bo sala coalition bo pesa cash autour d'une table bon ko ça peuple bon merci beaucoup to ko ça peuple te intérêt oyo o monaki cash coalition na biso cash na FCC bango mo balobaki intérêt pour intérêt ya peuple d'abord président lobi bon to kende kuna pona intérêt nation donc bolongo la casquette ya parti politique to selande moka ne bolobi intérêt ya peuple ngape na CPL makasi to continuer wa papa yo moko monaki ba discours à président na poto alobi nga naza na posate va pousser nga na dissoudre parlement pe ake musika naza na posate na komba comme sanga un dictateur donc yango puli oh biloko nyonso boyaki yango nde to komi azali na posa a travailler na batu nyonso mais aye ko comprendre batu baza ba jongolo misu ba sibli kaka ye tolobi président ba sebeli yote mais ba bloquer des peuples congolais pona ni bango ba beta carte ya peuple congolais a souffert biso to banda ko sepela to banda ko lia bien dans ce moment baza ngo lokolo moko dans ce wana bango nyonso ba beta ngo FCC Lamuka INC ba beta ka dans ce moment à part IDPS
yango moni les peuples d'abord ezosala bango mukusa esala bango agitation esala bango donc bakocomprendre te yembele na kati ya mutu mama mutu azoresir encore à IDPS siko po euta na IDPS état de droit démocratie les peuples d'abord siko biloko ane te euta na IDPS bango bacomprendre yango te bamona ngo mukusa yango wana omona mikolerea remaniement et salam mais remaniement ngo rotala toza gouvernement za 65 ministres gouvernement oya tour et comme à 35 ministres ou bien 40 ministres. Merci beaucoup. Tout ça qui est bon, Namonamboka Bitakwira de l'UDPS, ministre de l'Information, le Lingue 42 Babenga Kai Awanakati, tout ça qui pense à plaisir à Royambela Binoye. Merci na babone nyonso ya Erotech TV ba union nous bo s'abonner te to bonde bino bandeko bo s'abonner za rapacité cloche mo bo mona eza ya montane topé rouge ndeke babinga na français montane na lingala bo cliquer karawana ceux qui ont fini au kota directement na ko s'abonner et ko banda ko so ba information na yo tango nyonso ba émission et ko kota ka merci na papa ya banebele l'honorable Jean-Paul Kabela qui j'appelle mon manager ngambo ya masini tomoni ndeko andi lumisa pena sima ya bilili mwana mboka Jonas Sanga l'homme noir ndeko Bitakwira maloba et par rapport à émission ya mokolo lelo merci beaucoup mais eza pas si mingi po bakanisa ba souffrir peuple congolais ba bossa na été liso peuple congolais ezaki présent Jama Kaboun na parlement poazaki premier vice ya parlement siko tango ba bete ka Tibonde awa ne peuple congolais ko bete bango Tibonde ya munene donc ndenge zaboye FCC bo bossa nango ndenge ba bete déjà président Jama Kaboun na sima donc yango wana bokote ebele na kati ya chaîne oyo boss oyo ya chaîne oyo na pesi mbote Jambo Kanyama Kabeya na pesi mbote ebele pona eloko bosala pona kati ya mboka na biso e soutenir peuple congolais à l'aise pona rezoa ben fo nyonso mais continuer nango okende pe musika bino nyonso bo soutenir mboka na biso na pesa bino ba 100% bo continuer nango na idée o boza ebele mwana tanga ba kombo ezate mais tango nyonso bozo anga na kati ya chaîne oyo bozo ba news ya bien numéro téléphone nanga plus 243 85 44 97 72 7 na souk plus 243 85 44 97 72 7 na souk tango obenga ngai téléphone ezaka moi problème nazo téléphone mo na solon en attendant ce que bobenga borozonga hernios. Merci beaucoup Bitakwira totondi boton dimingi. Merci beaucoup Bambo Tebele. Merci à Noël Mbamatondo depuis Toulouse, Méchac célèbre Toulouse encore, il n'y a pas deux. Merci à Mamouni, le couple est papouné depuis Toulouse aussi. Merci à maman Gabriel Vango depuis France. Prudence Ngakoso Paris, je vois encore. Il n'y a pas deux. Noël Mbamatondo le sel en Toulouse, l'homme qui frappe encore. Nabaïnion Sobo Bessana Kolanda Bisso. Merci à M. Moulamba. Merci à Guilain Nzanzala depuis Hollande. Merci beaucoup Guilain pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci à Prophète Konde Polo Dominique. Appel Nabino, basi gestion, topé ba remarque. Et comme il a rabisso pour que tu kaka kosala musala malamu. Et tokutani mbalasima, ce qui est soazongité. Au revoir.